Diana wana ko mama ye wana. Diana nde mutazo luka mwana na biso. Ata yo moko amema mwana wana. Oh. Amema ye. Kapaka da limbo ye na lipeka nde mwana mwana muke Kongo. Oh, do ezande Diana makilo to mona ke calme wana. Ye. Ndoki mena zo mwana mwaka bota mwana mwa uti bota mwana moko apesa ni bale apesa e gaso Hervé Aurore dans Londres. Ebi Hervé dans sa tête. Na yebi aza na Londres. Na Londres apesa e mwana. Pito ke matali to kuta na ala pito papa mwana ngo. Apesa e gaso musu ya kate. Parce batangu saka mulimo mwana ko. Gabi yozo banga teke boko bunda kuna. Esa ngelo ke aya. Oh, yes ouais. Ya moi c'est nazo tia carte na bengo bien. OK, d'accord ma chérie. Ayo. Bazo benge pe boga mono po geta botama lokwa métier au mundele. Ba major bisadi di ba yebi. Amona na rapport azaka na. Tozo kende pas major. Ozui mwana ngope mwana kitoko boye. Otie pe na kata na yo. Est-ce que lelo okipe ko ke proposer mwana na boza moi stambali. Tout finayo. Mama na boko tanga kombo no Omoni dossier na yo. Omoni dossier no. Wa ko luka mwana nga libala. Oh mwana oyo memi. Kwa muta théâtre libabe mama na dossier na opesa nyima kwa kala. Onyoka mate. Igabi pianka na popoli te. Mwana nga yebisa nga nyoso mama apekisa mutu wana na ninga ba blague te. Yebisa nga ya gabi na popola te. Ya gabi loba te. Obi ngano to kwa musika ya. Nga tiki buzoba pona mwana na tiki buzoba po mwana koti makamba mwana tiki bumobo buzoba. Bana bakoli ye nga yo linga geta. Mwana oyo memi. Toujours femme de Kubakoya, tu es pour l'année. Et t'as pas sinon tu vas au bout, on va te ma belle ou pas. Pour faire le fond non, et bien là, tu vas aller là. Non, 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 non. Et là, tu vas aller là. Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. TVZ Radio T. Vous avez vu, c'est ça cause à la chrétienne. C'est ça cause à la Moussambeli. Gabriel n'est pas tel que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Azandenge bomo la na TVT. Ati ko bango awa bandeko nyonso oyo asalaki mabe durant cette année 2020 asengi bolimbisi notamment na ndeko Sudiata malheureusement auto kende asengi bolimbisi na mama Diana loko azalaki awa et Diana a réagi mbala moko azongi na plateau na biso. Diana, un petit mot par rapport à cet acte là. Ah oui, non, ebsaka ba fanatique na biso oyo bokwa bandeko na biso oyo bolingaka biso par rapport ya nyonso tout oyo elekaki na oyo ezoleka pour le moment bato nyonso tout oyo basilikaki bato nyonso tout oyo basepelaki te en ce moment bolimbisa tozonga ndenge tozalaki tobosana nyonso to elekaki c'est la famille. Donc atana ba famille biologique na biso to bebana na bandeko na biso basani pe tutanaka saka basani yango mo pe tutanaka nango pasukaka pe. Donc voilà eza mama beleka ba famille na biso to lekisa yango pe la télé te ya mabe kutu ko leka kutu oyo neti o gabi asalaki. Donc bolimbisa biso non bakateke bolimbisa ye bolimbisa biso nyonso tozonga nde tozalaki bolinga biso ndenge bolingaka biso on est ensemble. Voilà rien à Limbanza London TV. Mama bazotale. Limbanza London TV. Basheri bazotale. Kota kota ndaku mama totala dimbanzango. Kota kota ndaku mama banza namunango. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà dans le côté à Mukimba. Oh, on essaie toujours que ça se côté branché. La chaîne Nabino Bolino peut saluer l'information en temps réel. Je vous souhaite déjà les bienvenus dans votre tranche. Il y avait 6 familles sans recel à Bino Kitoko Wapi.
Mais on a la casquette, on a toujours veste dans l'analyse, l'analyse par rapport à la disparition, il y a comédienne Diane Autogoufa récemment, il y a cela 2 jours. Voilà, tout le dossier, il y a Diane après, tout le dossier, il y a des artistes et comédiens, le collier, et puis tout le monde solo, comment, ça n'est pas trop pour les artistes et comédiens, il y a mingi tu éviter il y a quelques-uns au bateau le bara bateau baza libanda terrain dame de baye bara batuni parce qu'il y a deux pions que 3 que bateau baza la carte terrain et bateau ba message pour la artiste comédien ba mukulba aux aides de la kisna ba koki ya moyo ça que bazo kufa tellement trop dans l'espace il y a 2 mois 4 comédiens bakoufi ezalaki Kadembo na akundami te ezalaki mama Chako na akundami te mama Chako na mort Kadembo akoti lisusu Kadembo na morgue bakundi Kadembo après 2 jours Gimayo akei Gimayo bakundi Gimayo après une semaine Mama Diane asala musala kitoko oza parmi bato babanda banjonjini openda bajoua bapesa bato mosusu sentiment wana okota osala théâtre njonjini auti kokufa bon selon bato selon bainformation tozwi sur place mais basé ya sifa za information tina source babi Diane azalaki déjà na basusi na ye on ne sait pas, souci à Nini, il y a Libala, souci à Poto, souci à Batlamé, bon quoi, tu es évité. Mais le jour où tu as qui nouvelle que Maman Diane a Belli, à sa AVC, nous avons marqué dans Saint-Joseph, place Wapi, Diane, Makila, Bataki, Avaki plutôt hospitalisé dans la Saint-Joseph. Comme sur place, tu as vu une nouvelle que Diane a sa AVC dans le panneau à gauche. Après 4 jours, 5 jours, Diane a connu bien comme qu'on reconnaître Batou à un peu Roloba. Et après 3 jours, Diane a reçu son invité, Diane a couffé. Mais Gabriel Azalakiwana a passé information. À la chapelle, mais pas de déconner, ça la ramène ou ça là, et batamité maman, tout cotisé que ça ne se demande pas pour te aider de condition. Et puis ça la maquille avec quelque chose de réaliser ça qui a passé avec moi quelque chose de bango pour aider de condition. Je suis étonné après lundi, j'ai une formation à 18h que bien maquillage je suis invité à Tiki Bichon. Comme Gabriel Azadi parmi Batali Bosso, Bazadi nouvelle qui est dans l'hôpital. D'abord, dans le sens où ça a besoin de tout début. Gabriel a commencé chroniqueuse et puis artiste et comédienne en combinant les soirées à la fois. Et ça fait que à côté de la morgue à Saint-Joseph, la morgue à cinquantenaire. Et Gabriel a se présenter en tant qu'artiste pour tout le monde. Et ça, ça m'a montré que ça a monté à Yoana. Et je suis étonné Gabriel a commandé. Il y avait quelques-uns de ta famille. Il y a Ndekonabiso Diane, Otikoti Kabiso, Bandekonae, na Bato Bazarana. C'est pas été la presse à Gabriel, Romy, que ça Gabriel Alonga. Mais ce but là dit que ça la musala qui te quoi vous dans le bateau bah c'est juste le malande ba qui Gabriel le la bois et puis toujours là après le mal. Merci.
toujours fanda ko bakoya to yepona ni eta po sino te ba bato za mabe ou pas o fa fanda non e bela bato ba lela non bela bato ba lela na ba maman bela bato ba lela na ba sola yo kaka attention et l'autre fait écouter à moi. Bah hypocrite là, bah hypocrite au bazar. Voilà, merci. Bomoni Gabriel a été chassé le rôle en bois. Bandeko, au Bazaki n'a pas dit Gabriel. Il est parmi les bateaux au Balikaki que Diane a comme trop pensive par rapport à Bajo le Kato, que Diane babi moi ba mabe pour les informations faut la véhiculer en haut et pas bateau ba messala ko la nager sifo la bateau ba chance ko nanga lisusu ta musuzu mba limoso Diane abana ko bimana mona Gabriel et Gabriel a se fait la quitter à le gars dans les médias le bien ko le ba a petit saki Diane abi Diane les collègues nangai au qui jamais ko bimana moi nangai et c'est là place c'est ça là moi moi monte là Diana nde mutazo luka mwana na biso ata yo moko amema mwana wana oh amema ye kapaka ta lingo ye na lipeka nde mwana mwana muke bongo oh do eza nde Diana makilo to mona ke calme wana ye ndoki mena zo mwana mwaka bota mwana mauti ko bota mwana moko apesa ni bale apesa une garçon Hervé Aurore dans Londres et puis Hervé dans sa tête na yebi aza na Londres apesa ye mwana piso ke matali to kuta na ala piso papa mwana ngo apesa ye garçon musu ya kate parce que batangu saka mulimo mwana ko Gabi yo zo banga teke boko bunda kuna esa ngelo ke aya ah yes ouais ya moi si nazo tia carte na bengo bien d'accord ma chérie bazo benge pe boga mono po geta botama loka métier au mundele ba major bisadi ba amona na rapport azakana tozo kende pas major ozui mwana ngo pe mwana kitoko boye otie pe na kata na yo est-ce que lelo okipe ko proposer mwana na boza moi sans balle tout fina yo mama na boko tanga kombo no omoni dossier na yo ba ko luka mwana nga libala oh mwana oyo memi pa muta théâtre libabe mama na dossier na no pesa ni makwakala konyoka mate igabi pianka na popolite mwana nga yebisa nga nyonso mama apekisa mutu wana na linga ba blague te yebisa nga ya gabi na popola te ya gabi loba te olinga ngano to kwa musika nga tiki buzoba pona mwana natiki buzoba po mwana koti makamba ngana tiki buzoba bana bakoli ye linga olinga geta mwana oyo memi wa misala mabe anya otanga kombo na yo konyoka matenga na otina website te yo na linga kota makambo wana te par rapport à cela et ça fait que depuis ce jour-là Diane Bano sur la société dans Gabriel mais selon ma dire il y a bandeko ya Diane selon ma dire il y a bateau ba mine et ba pire bazarale babi
ntango bien azalaki vivante ye na Gabriel bandokana te comment Gabriel na mort ntango bakokota Diane na ndako Malisa ya maintenant na kambo ntango Gabriel azalaki na hôpital famille boréagisaki te subitement ntango aye na mort nde boréagir bobengana ye il fallait pas bobengana ye avant le bakoma na hypothèse wana bokomi kobengana ye tout il y avait réconciliation même asalaki belle vie asalaki bakutana mpo base réconcilier mais sabika nayebika image oyo osanga yango te mekisa biso ya bilili oyo totala ndenge bakutanaki Diane na Gabriel et puis oyo basololaki mwa message bapesaki na rencontre bango mibale. Merci. Voilà, rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. TV Radio T. Vous avez vu, c'est ça cause à la chrétienne, c'est ça cause à la Moussambeli. Gabriel n'est pas tel que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Azandenge bomo la na TVT. Ati ko bango awa bandeko nyonso oyo asalaki mabe durant cette année 2020 asengi bolimbisi notamment na ndeko Sudiata malheureusement auto kende asengi bolimbisi na mama Diana loko azalaki awa et Diana a réagi mbala moko azongi na plateau na biso. Diana, un petit mot par rapport à cet acte là. Ah oui, non ebsaka ba fanatique na biso oyo bokwa bandeko na biso oyo bolingaka biso par rapport ya nyonso tout oyo elekaki na oyo ezoleka pour le moment bato nyonso tout oyo basilikaki bato nyonso tout oyo basepelaki te en ce moment bolimbisa tozonga ndenge tozalaki tobosana nyonso oyo elekaki c'est la famille. Donc atteindre la famille biologique na biso tobe banana bandeko na biso basani pe tutanaka saka basani yango mo pe tutanaka nango pasukaka pe. Donc voilà eza mama belenga ba famille na biso tolekisa yango pe na télé te ya mabe kutu koleka kutu oyo neti o Gabi asalaki. Donc bolimbisa biso non bakateke bolimbisa ye bolimbisa biso nyonso tozonga nde tozalaki bolinga biso ndenge bolingaka biso on est ensemble. Bonne année. Voilà, rien à commenter. En tout cas, merci beaucoup. Naïf personnellement, ezali acte on a CP nango bana na banaki tranche d'animation. Vraiment, vraiment. Et loko ba benga réconciliation, même nzamba lola CP la nango. Donc pour ça ba grande dame et en tout cas to respectable no mingi. Bonjour. Sinon La patrona. La patrona. Bakonja TV bangoyo. Soki botala ka TV po baye bango TV. Bakabanda TV. Voilà. C'est ça l'ambiance, c'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. TV, il m'a donné la poule, il m'a donné la riz, il m'a donné la haricots, il m'a donné la Voilà, en tout cas, je disais, acte Oyo et c'est Pelsinga Mingi. Vous avez prouvé aux yeux de tous nos fanatiques Oyo Vexaki durant 2020 que vous êtes mature. En tout cas, na combo d'artistes Nyonso Oyo ndenge fini auto sala na plateau na biso 2020 to sali ba fanatique na biso ba pasi mingi to sengi bolimbisi na bino nyonso to sengi bolimbisi ma bolimbisa biso akti do sala ki to sengi peka bolimbisi. Voilà donc acte wana oyo maman Gabriel to sala pona Diana to sepeli mingi balaxi ki baza vraiment mati comme je disais. Vous allez écouter ça va dédicace. Oui, non, peut-être des dédicaces nangai. Voilà pour bomoni bilomoko bomoni ke basolo laki bazalaki ensemble. Parce que mutu l'embe mutu na proma mutu te. Mais c'est quoi famille ba jion la marque na bango ba ami a dembe jion la marque na bango ba be Gabriel ko lamboa. Et art moko c'est déplorable ba ko jamais comme à niveau là. Et c'est Gabriel agent toi on est dans déconnecté. Bon si c'est vrai bah ça qui amour na moi Gabriel. C'est que Gabriel a ça de kilo à dire. Bah coup fait le kilo là. C'est que moi Gabriel a coup fait moi si le bien. C'est que ça est bon. Non. Il y a d'autres choses tant que ça m'a on a pas si petit catholique là.
et Maramuso Kotara na katité. Ce que bateau bazara Gabriel. Et tout bande comme Soussou. Est-ce que vous savez la art pour la première vidéo à Bissoka et Barbetaï. Barbeta Gabriel pour la nuit. Pour Gabriel, nous avons dit il y a bien noté. Puis l'artiste est comme les samés de trop, comme belé. On ne sait pas, il y a quoi. L'artiste est comme les beaucoup de coups famille, à mingi. Pour la nuit, toujours batté. Dernièrement, na matanga, na maman château, tu pas qui est président, il y a un TPC, le vieux Massoumou. Alors, et ça n'a pas si. Kakabiso, mais cette fois-ci, éthiquement le biso. Mais ils ont continué quand ils ont continué. On ne sait pas exactement par rapport, il y a Mbenge, Mouton, Dala, Makamuna, et puis comment c'est Mtabel, Baboua Kelly, c'est Mbasalibo, c'est des outils place. On ne sait pas si c'est par rapport à cela. Bon, le lieu comme le président Caleb a remis la poison. Moi, est-ce qu'ils ont la poésie papier? Le président Caleb a remis la poison. Oui, il n'est pas remis la poison. On ne sait pas. 2 mois passés, pasteur de la foi, à sa équipe, c'est artiste et comédien, il a pas senti esprit de mort et famille la carte c'est artiste et comédien. Parce que nous avons sur 100% d'artistes comédiens au Vassal à théâtre, mais il y avait 6-15% qui se présentaient à Guy. Sur les artistes à Mokende. Alors, si respecter tout le monde de la foi, artistes et comédiens de collaboration, après, c'est une directive. Même dans le temps, sur la disparition d'artistes et comédiens, c'est commis trop. Tant que je suis le peu. Machin côté nous tout le monde a envie de tout le monde a envie comme si Dima tout le monde a envie tant que papa Kadi tout le monde a envie d'artiste comédien boya qui koyoka mongongo ya Nzambe baomona de la foi le collègue na bango ne ba jouer na ye donc Nzambe na ba taxe pour appeler bango révélation dans la révélation qui est prophétie pour bango tout ba changer marche na bango mais puis nous mambolo bara et bimara rebelle alors tout le bien na bolingo na boboto botika ko tsaba musu à côté dans le kufu la musu na kufu na maadi bien ça qui a versé yango ni ekoze liwana ye ba bété musu soit ça ba jeu siboué exact na moni ba musu na ba chaîne na biso ba président Caleb akanisa ke yango ke fa musu ba Nicolas Gabriel non Gabriel za makambo te bien na belaki azaki na hôpital mais yango sali ke Diane et le azala isusu invité on sait pas là je vois boss début original alors dit avec Sinabi le bidon dans son téléphone gazer artiste comédien faut basangala baloba moko baluka pasteur moko afandisa bango bayeba virus wana ekotoli wapi oyo bakomi kokufa à tout moment donc bakoma na makolo ya basali na Nzambe mpo oyebana ekila nini oyo bango babebisi ye mpo bakoma kokufa boye mpo bango bakokufaka baikone bango basala mosala oyo lelo ekoma nzela bato mosusu wana nsima na bango kaka bango bayokende totikala na banani soki bango bato tokomi otala bango baebitaka masse bango baza miroir ya société baokende toyoka banani moi analyse moke exercice freelancer de mokoyo yango wana donc sur ce tokozala wana demo petit tokozonga place baota corps na ye parce que jusqu'à maintenant programme ya salami te lobi bambomaki corps elongwaki na Saint Joseph et que na cinquantenaire tokozala wana ensemble mais na oseka na bandeko ya Diane Makila na oseka bamaster na ye bastaff na ye
tozala motema monene toyebi keza choc ya kopesa moko na bino naboyeba mpe azalaki moko ya ndeko ya Gabriel na mosala boyeba mpe azalaki moko ya bandeko na ye ya baartiste comédien ou comédienne place bato baza ensemble moi mingi ezalaka te baza déjà famille bazalaki déjà famille raison pour laquelle bandeko mosusu bazoya donc boyamba bato nyonso comme il faut bato nyonso balela ndeko na bango et ekozala bien ekozala vraiment bien makasi tozalaki kuna tomoni mpe nde bandeko bazolela basemika basele elema famille tomona ndenge famille bazalaki na mpasi ya ndeko na bango et puis na bandeko na ye mpe baartiste comédie ntango bayaki bazalaki nouvelle wana basengami elema wana tolanda
Voilà, c'est vraiment triste. Hein. Là, je présente mes condoléances d'un artiste comédien sur mon Kimomba. Et puis, la famille biologique, il y a Diane Makila. Et puis, il y a Bami Nae Bato Bazalaki, proche Nae, au Batikali vraiment, n'a pas cette disparition Nae. Au Bazalaki, vous allez toujours péné. Voilà, Nadia Kiati, dans Bruxelles. Il dit qu'il y a une disparition, il y a mis bien les dérangeurs tellement. Mais il y a un peu ça qui vient, il y a un peu ça qui vient. Et dire, il a toujours à contrôler la maman. On sait très bien qu'il est bien. Un grand merci à Bino Batutu et bon, la chance à la traiter à Moukoye, Batutu Boninga, à dire si fou, à toujours essayer la bio, Moussala, Kitoko, Wapi, et Ratarate, la peste Bambote, la Batutu Balinga, la Moni. Charles Moutoua Nakata Liège, Nambote Koto Zali, Yemtola na traité Moukoaleno, et puis Azer Sifo, Azala toujours pour la recette à Moussala, Kitoko Wapi. Et pourquoi pas à Charlie Bongwa Langa, Koutakite, papa la robe, na Gamayel, la plus Nambote Koto Zali, et Yem tu peux, on est ça là pour la Nazer Sifo, toujours. Kitoko wapi bala to mokimu na Azer Sifo na bilo agent toujours wana donc on veut toujours sur la bilo repérer une information dans temps réel la commune Suka tokutana à la prochaine merci bye Limbanza London TV mama bazotale Limbanza London TV basheri bazotale kota ndaku mama totala dimbanzango kota ndaku mama banza namunango De Banza London TV avec des Bruno original.